Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Vous allez belé ya kolanda magazine ya KNB News moko lelo nazali na sengo kokuta na bino na pesi bino mbote partout na monde entier. Esika bozuli baku ya kolanda édition ya KNB News moko lelo nazali na plaisir ya makasi ya komona naka na bino po bozali ebele oyo bolandaka KNB pe bolingaka yango. Bilobela mwanza ya ba Congolais ebele surtout mingi na ba réseaux sociaux. Oh izini oyo ya montage ya babisi awa na Kinshasa ti lelo ata agent moko te azalaka na kati ata eloko moko te ba produire déjà. Kasi bino moko botala. Badongolo misu bazalaki wana kaka pona kolandela izini oyo ya montage ya mituka awa na République démocratique du Congo bazalaki kolandela ndenge kaka balobaki après un mois ne société oyo akolivrer mituka awa na nzela ya République démocratique du Congo kasi komona kaka un mois eleki boye na ba réseaux sociaux batu nyonso tu ba publier pona kotuna ete est-ce que entreprise oyo esi boyebi mutu moko asalaka kuna to pe bomona agent moko to bisi moko oyo bayebi na ko livrer déjà kasi botala bino moko ndenge nini misala ezali kobetama kitoko epai ya ba agent ya usine oyo ya Mercedes kasi boyeba ete déjà misala ebandaki kitoko pe kala mingi te na banzela nyonso tu awa ya vila Kinshasa to pe na ba province pokozwa ba bis 9 oyo eselemi awa na République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Oui! Kobanda lelo kokanga batu bikangela mwanza ba jour ya férié week-end to pe dimanche ezali lesusu possible te wana ezali ba décision oyo procureur général ya cour de cassation aibaki na kozwa na réunion oyo asalisaki mokolo welenzi. Kobanda lelo kokanga bikangela mwanza esili na yango wana ezali bongo maloba oyo procureur général ya cour de cassation avandisaki batu nyonso tu ba juge ba magistrat pona kobetsa bango masolo na tina makambo oyo population congolaise alobaka. Bakangi mutu lelo lobi babimisi ye mutu oyo asalaki mabe kasi okomona ye azali kotambola na ye kolandisama na ndenge mona mwasi oyo bakangaka ye na 2020 kasi baye komona ye na concert ya Ferregola Jésus de Nias azali kobina na ye calmement na yango epesaki nzela asangisa ba juge pe ba magistrat nyonso na ba procureur pona kozwa 3 mesures oyo kokanga batu na weekend dimanche tope ba jour férié ezali na yango lisusu te sauf dérogation oyo ezali express ya mibale o bakangi mutu lelo lobi batiki ye akomi na ye kotambola tambola bibina bina na ba concert wana pe ezali na yango lisusu te po bakolandela batu oyo bakangaki ye pe bakozala sanctionner sévèrement. Ya misatu oyo esengeli koyeba ezali bongo mandat d'amener ezali pièce oyo ekoki kokangisa mutu te kasi ezali ba procédure oyo po emema mutu kino aseke soki azali coupable akangama kasi o baye kaka mbala moko na mandat d'amener bakena yo ezali normalité. Wana ezali bongo décision oyo eutaki kozwama kolandisama na maloba ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo autaki koloba na communication oyo asalaki week-end euti koleka kosala bilan ya justice ya République démocratique du Congo ezali négatif selon le chef de l'État nde epesaki nzela epai ya procureur ya cour de cassation kosangisa ba juge pe ba magistrat kopesa bango ba ordre oyo. Augustin Matata Mponyo Mampon a bengami bongo kuna na parquet général près de la cour constitutionnelle pour na dossier oyo etali bukanga lonzo kaka ndenge ezalaka soki asambi muke apemi asambi muke lisusu apemi ba bengi ye mokolo ya mercredi 12 kuna pour na comparaître lisusu kaka likambo oyo etali dossier
ya Bukangalonzo. Bakartier ebele awa na ville ya Kinshasa kala mingi te ekozala bouclé wana ezali bongo maloba ya ministre ya intérieur sécurité pe affaires coutumières Peter Kazadi na briefing oyo basalaki mokolo ya lundi. Au niveau des services, nous n'avons jamais rencontré un rapport quelconque qui confirme. Ministre ya intérieur, sécurité pe affaires coutumières, notre Peter Kazadi azalaki bongo na briefing hebdomadaire oyo et salemaka et pa ya ministre ya communication Patrick Muyaya liboso ya bapanzi sango ministre intérieur a exprimaki na dossier oyo et taliba criminel oyo bazali ko bomaka batu awa na ville ya Kinshasa kasi ministre ya intérieur albiete ye azali satisfait Pendant que mon nini procès oyo ezali le plus facile ezali na mesure ba prévenir nous surtout baleka ki aux aveux kasi ba criminel topé ba kidnapper oyo nyo surtout bazali ya kokangama soki omoni ba kidnapper oyo moko na nzela belela pe la police akochaye maboko kasi pona ministre ya intérieur bango nyo surtout bazali ya kokangama albetaki lisusu Lisolo ya makambo oyo etali insécurité koloba ete gouvernement de la République a salima kasi ya kocha kimia surtout mingi na kwa muntu pe ko maîtriser ba des autres nions surtout oyo ezali ko salima awa na République démocratique du Congo kasi pona bakulu na pe ba criminel oyo esengeli ko ete ba quartier ebele kala mingi te e kozala na yango na ba bouclage yo kanisi okimi masina oke na njili okimi njili oke monga fula ba komona yote yebaka leta azali misu likolo ya lisu nde akolandela bino kino aseke kimia esengeli kota surtout mingi na ville capitale ya Kinshasa. Oui! Seni abwaksi na ye bongo babisengela mwanza oyo ba membre ya opposition basengaki pour la révision ya fichier électoral. Avoir comme stratégie discréditer la CENI, comme ça nous donne l'occasion plus tard de dire « Ah non, il y avait fraude, on a donné avantage à tel et contre tel autre ». Non, nous devons évoluer. 14 points et zalaki traité na assemblée plénière oyo ya commission électorale nationale indépendante seni ya cycle ba betaki masolo kotala ndenge nini président Denis Kadima asololaki na ba membre ya opposition na visite ya bureau ya traitement pe réception ya ba candidature ndenge nini masolo ebetamaki kasi na conclusion na yango nde esika bayaki kobimisa 15 points oyo na kati na yango ba rejeter na bango proposition oyo ya ba membre ya opposition ba sengaki na seni ko bandela ko réviser fichier électoral kasi pona ba membre ya seni na nzela ya président na yango Denis Kadima alobi ete soki baloba bandela ko sala traitement to pe audit ya ba fichier oyo e ko sala ete ba élection epusana na yango musika kasi esengeli koyeba ete to komi déjà pembeni ya maponomi soki ba sali kaka révision ya fichier oyo okomona date ya ba élection e kopusana po wana ezali kocha na yango seni aboyi na ye proposition oyo ya ba membre ya opposition. Martin Fayulu Madidi président ya SID membre ya ba 4 leaders azangaki maloba te aye koloba ete seni azali komona population lokola bazoba kasi pona Martin Fayulu Madidi alobi ete seni na ba commanditaire na ye bazali komona ba congolais lokola ba mouton oyo esengeli ba aider matérialisation ya ba fraude na ba élection oyo esengeli esalema na décembre awa 2023 kasi pona Martin Fayulu Madidi alobi ete mokolo ya mercredi ye akoloba pona ko fixer population na makambo nyonso tu oyo seni azali kosala population esengeli bayango kasi pona seni ezali communiqué final oyo ebimaki après plénière na bango. Tobeta lisolo ya Salomon Eskadela, secrétaire général ya Ensemble pour la République, parti cher ya Moïse Katumbi. Pabeti lisolo ya Salomon Eskadela na ndenge bakindi kufuye na banda kuna ye po balbaki azalaka na minduki kasi bamoni na bongo eloko moko te. Pour la maman ya Félix qui était aussi un bras droit de son père.
qui était aussi proche. Na dossier oyo ya Salomo Eskadela kobanda bakanga ye po bamona ye na minduki kino lelo oyo bazali kobimisa ye te pe solution ezali koyebana te baperquisitionaki ndako na ye pe bakende kokontrole ti epai ya bapara na ye esika nini soki abomba minduki po selon service ya renseignement bango balobaki ete Salomo Eskadela azalaki na minduki oyo azali kotambola nango mokolo ya marche. Kasi mokolo ya lundi 10 juillet 2023 secrétaire général ya Ensemble pour la République démocratique du Congo na ba membre na ye nyonso tu basalaki réunion moko to pe conférence de presse pour na kopanza sango ekoloba ete ba acquisition nyonso tu oyo balobaki pour na Salomo Eskadela ezali ya lokuta ezalaki nango ya solote. Pour la maman de Félix, qui était aussi un bras droit de son père, qui était aussi proche. Lui-même a dit qu'il a passé 3 quarts de sa vie à lutter au côté du Sphinx. Est-ce que, et donc, moi, Salema, na Mzee Kabila, ou bien na Mobutu, ou bien na Joseph Kabila, pour contrôler cuisine, salon, chambre et à maman Mako. À ma connaissance, non. Aïbi ou Wanate. Et ça le matin. Ils ont élocé à Liboso pour n'engager élocé à participer mawa. Pour qu'il ne pas à Mama Koko, Yamboula Tukumwami. À qui pour voter, parce que si bien na maboka qui ne pour voter pour avoir la carte na rien, ça na bon. Mais azala élocé pour ça la terre na makambo etali engagement politique na misala oyo mwana na ça. Pour traumatiser, pour on dirait qu'on va provoquer, pour précipiter les wana. Pour quand déjà moi après bozo landela na ba niveau ndingona eza eloko moko et bimi même na morale o ezalaka ya ici quand on sambelaka tout ezalaka na boko na biso. C'est quelque chose d'ignoble à mon avis. Ce n'est qu'un as. Donc, pour les gens qui ont pour ça les matés, ils ont tina. Yami Balé, la Linga, la Bolobi, président de la République, a pindaï dernièrement, ce qui le 7 juillet. Dossier Oyo ezali purement politique to penini. Même ba membre ya Ensemble pour la République bazali ko comprendre te. Pona bango bazali ko kamwa makasi. Ndenge nini Salomo Eskadela ti lelo Oyo azali kaka na prison pe Moïse Katumbi bazali ko menacer. Tozali ko talela pe tozali ko jimele soki makambo oyo ekosilela ndenge nini. Kotonga nzoto eponaka biloko ya kolia pe entreprise nini oyo esaleli bino yango. Beltesco apesi bino Quaker Africa Joyce ezali bongo pona kotonga nzoto surtout mingi na bamalili ya elanga oyo. Papa mama lelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population. Beltesco ayeli bino Quaker oyo Africa Joyce ezali pona santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba Quaker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu. Quaker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezala kande bilesa lesa oyo bolesaka bana na bino botala Quaker oyo Africa Joyce. Beltesco apesi bino poye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawunze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga ngo communément Quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombe yo chayer, en tout cas aux ala décider. Biso Beltesco to ka pa ina bino, ko tali sabino ke basaka mbongo pona ko gagner, pona ko lamba potopoto kitoko et senglo salaka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi
papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwake Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwake oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja mpona sante malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja mpona libota na yo palia kitoko eloko nini esalaka bana basi surtout mingi ya ville ya Kinshasa balongola zemi bilongo la mwanza babangaka charge te balingaka kaka bazonga bana mike totunaki bongo na micro ya Jean Kibala na caméra ya Agape Kajama population bapesi ba raison oyo esalaka ete bana basi balongolaka bazemi awa na ville ya Kinshasa. Ba jeune fille ebele bakoma koboya kobota epai na bango pona koevite kobota il faut kaka alongola zemi okomona mwana mwasi akomi na zemi po abota ngai na kobota te nazali nonu elenge nakomema na ngai bana na mukongo te nalingi ba charge te po nazali nanu elenge na renye na ngai nanu kasi ye wana akokende kosom po nazali nanu elenge na renye nanu kasi ye wana akokende na pharmacie asombi bakisi ameli bimelamela nyonso wana pona alongola kaka zemi mususu kutu azali na docteur na ye oyo alongolaka ye bazemi yango wana totunaki kosala avortement eske ezali malamu to ezali mabe boyoka batu nde balobaki osala avortement no omona okaka moke me ede akoboma amobi mo nzambe atindi na samo c'est péché kanga makolo na yo zala sérieuse parce que bozwi eza te mena yo ofungana makolo papa kwa ebele baoteka bamai ebele baosama misala bandaka bacoup de main baovivre bozwi eza te kanoki ofungola makolo mpo pambwama to nini ozwa mbongo non etango yo ofungana makolo ozwi mwana poleka oboma ye contre nzambe osali lisumu contre mwana wapo osali lisumu e yo moko mpe deja otie da nzoto no na danger okoza msu mobali msu aza bien mabote ekangami e mena ofini nani ekanga mpe mabota ebele baoya na baeglise ebele mpe baolela suite ya mabota azwi mpe libana malonga me kobota eza te basi ata tonga mpona koevite baavortement bao balingi vie soki oza na poso kobota te donc seke elakisi vanda kimia po wana nde okozwa zemi te mais soki okeleka nyonso oke kopesa obibi na mobali ozwa zemi kobima na mobali ezalaka asuka nango zemi ti alors ozwi zemi sipote bota bato basalaka avortement s'il vous plaît bayoka batika eza nango malamu te eza nango bien te ata na miso nzambe eza lisumu mais yo moko na mpo na yo moko nayo ata okufi te omoni kolongoli okufi te obiki c'est bien bongo lobi kuna avenir na yo ya lobi donc nga kopesaka conseil na bato basala avortement batika mpo mona komamala te vi abota te loboloba soko oyebisi motu atuwana eza bana boye kutu bamiso baboya yango te okosi bango nde bakoma kolongola zemi nde bakoma kokamwa zemi ewumelaka 9 mois mais mwana awumelaka te mwana 4 mois zemi 4 mois ekokani te mais fo kobota soki ozwi zemi garde zemi yango bota avortement wana ozoluka liwa na yo avortement wana peut-être okosala yango bien jour oyo bakobala yo okei epa na yo peut-être okozwa mwana te parce que obwakaki déjà bana ntango banda kozala na barapport sexuel na mibali te soki omoni ke okokoka okokoka te banda koutilize ozwa ata bapréservatif ekoevite grossesse soki omoni ke wana okokoka te zwa ata troisième procédé bakende bachuba yo ata tonga ou soit obandi komela bapilule ekoyede yo
de façon que ozwa grossesse te. Mais maintenant ceux qui ont hasardé au lingi par rapport zemi par rapport au lobby que nasa l'avortement. Ndeko na ngai ya mwasi ba oyo ba monaka pona ko éviter kobota il faut kaka alongola zemie kasi oyeba ete ezali péché makasi na miso ya Nzambe pe lisusu keba tangu okobala okoluka bana tika ezali tika kosalaka avortement ezali mabe makasi Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Na Kisantu kuna na Congo Central, société moko d'art graphique et pelimoto makasi na tongo ya lelo. Ba détail tout na reportage ya j'ai tout kibala. Tozali awa na Congo Central, moto oyo ezo pela makasi boye ko banda 1h du matin ya mardi ya lelo ezali bongo société d'art graphique oyo ezali première imprimerie du Congo nde bozali komona ezo pela makasi boye kasi ba structure misusu pe lokola centrale ya kosomba pe kobatela bakisi na Kisantu na atelier ya application pe transformation kukele. Kasi batemoin oyo bazalaki wana balobaki ete kozi ya moto oyo eyebani te yango na tokoloba boye na gouvernement esengeli kotia ba anti-incendie pembeni pona makambo ya boye ezali bien te pona kotala ndenge nini entreprise oyo bauti kotia ba matériel ya sika makambo ya boye ezali kitoko te. Oui. Jamais rata awa na KNB TikTok ya mokona lelo ingénieur Agapeka Jama apesi biso yango. Fachi Fachi beton bis zila Rais Kabila c'est là. Fayoulou. C'est là. Jésus. Jésus. Hein? Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News à mokona lelo nazalaki na sengo kokutana bino mokolo ya mardi ya lelo po nayebike ozalaka ebele oyo tolinga KNB News a informaka bino ngai na bino tomonani bongo mikolo oyo ezali koya Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no